combattre chef d'État nyos tala net na matanga matanga cardinal chef d'État yé na homologue na ya ngambu Denis Sassou Nguesso respect kota zali bavandi yozui moi olobata moi eloko mo prédication muke yozo kotisi même mamboka papa ya baleke belé on ko taquiner régime en place entre tes chef d'État était là na homologue Denis Sassou Nguesso bali ko loba biloba loba régime oyo balingi peuple te ok régime oyo ni balingi peuple beli peuple na gratuité na cinéma oyo yo muto lingi peuple si ça école fictive zali moko zo zaka na pozo le bumwe vimba ba traiter ke kana centre nganda bongo to na ba hôpital te ba hôpital belé ba cinquantenaire zali banini ezali pozo ke kuna ba traiter akobika problème ezate mais problème zo zande azana dossier na justice ye mutali boso ya ko combattre gratuité de l'enseignement na Congo l'école ya catholique ba juger ba futa même mbongo na ba réseaux sociaux par SMS ba tutu ba bien moi Monde. Donc, mutema mabe na ye bandaka kana eloko wana. Donc, pona ye nzala. Ba voler. Ba mwa bona kango ejir mais ye moko il chef loko azala makambo alandela masolo ya mama mbongo ya mama l'État ayebi bango bien. Ba dossier za nku papa boko za surpris. Ba tata soka ka sami na dossier Bukangalozo bo mona singama tembele. Juste moi kana ba bloquer pour na dossier Bukangalozo, juste ki na ye na dossier mususu oyakala zérinisation. Merci beaucoup na bande kotou bazo occasion à la émission na mission na 3W Congo France d'être messana ko jola no actualité d'être messana ko sela no ba balade ba émission nyonso bolanda na kata 3W Congo France l'autre kiti na parlement debout na kata bandala wa na base Bic Rouge to meka ko solo na bango par rapport actualité ou ezali à politique to messana ko solo. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Bonne santé. Ouais, santé ça va par la grâce de Dieu. Tout le monde a na base Bic Rouge, bateau bolo bara bien. Les autres tout le monde après ma tata pono ko bengi sae na lenani na justice ou bengi qui tout le monde ba ketaki ba ki problème les aninité mais deuxième fois tout le monde ba bengi ma tata pono alobi ki azana poison ba otindeli mandat d'amine. Ah ouais, moi comprendre comment est-ce que les aventuriers de ce pays bazo vivre. Ndenge ba stratégie dans ba salara. Lorsqu'ils étaient aux affaires, tant bazo iba, ils étaient en bonne santé. Ça les a pour dire mutal bosoté. Mutal bosoté à cause malade. Ba on tout ba régime passé là. Tellement ba comprendre que non au ba 900 et déboulement au salama, bazo ga on lioto, bazo ga on maseki. Tant que comme betama, ba comprendre que non vitesse maro mo ça la fatigue, azo sala, et ça danger. Au moment où tu as bien ça liboso concernant mbongo ya zarianisation. C'était vrai. Les messieurs a coopéré avec la justice. Oh, ils ont il a coopéré, il y a un moment où lâché. Mais du fait qu'ils ont récidiviste en matière d'argent, oh, il y a un boka, tant que bête l'eau à Bukangalozo, on comprend que non, oh, pensa, et au Karanga Kleboa, Balaro, la Zoaki n'a pas Bukangalozo, et au Memanga Moussika, pour essayer de dépenser. Moi, on a coopéré aux alatés. Prévenez que moi réclamera un jour que je ne suis pas Jésus-Christ pour mourir pour les péchés des autres. Donc, il y a un autre fait astuce sur la que Azobela. Comment qu'on bela Azobela? Ah, tout ça, vos putain belé, il y a bien. Vos putain bien. On a gâteau à bien ce que premier ni agenda au samba ni on poison. Oh, toi, il probé les agues non depuis qu'à la mission attend à mon qui n'a Bukangalo. T'es ça deuxième de ce nom de commissaire malade. Oh, on a bisi bino na la basu si moro boye. Oh, to rolo basé place aux orango que non il y a coopérer avec la justice. Problème la biso zani. Un politicien oh a yibi mboro ya biso coopérer avec la justice. Moi la monsieur ba mitu ba chaya mitu makasi ba kota la banda ko ya pembe ba kota la pour avoir une coopérer la justice. Coopérer la justice, il y a sa justice bon ça va ils a 100 000 ça y a 100 millions. Talara la dépenser qui moi 10 millions, nazo satan 90 millions. Justice ça va oler la babine pression moi ils en a c'est des mouvements d'autres tinda qui pour kanga bango pour arrêter bango. Voilà mon impression là, c'est ça la justice, l'état de droit n'aime de ça là bon. État de droit il t'aura pas mon douter. C'est la justice. Justice n'aime de ça la bongo. Justice est tellement libre que attends un petit poisson dans l'eau, à libre le roi justice en bongo. Donc justice est l'élu et comme une donc c'est tellement libre, ça libre bah juge bah procureur bah ça libre bah donc on coup de filter. Pour moi la justice c'est kalana. Et ça les gars sont au canibo, le sol mbamba le bakiango. Ce qui a tchepa bo tant mutanga ça document tata moi si yana no abengi. Mama le kana no abengi, le kana no abengi.
justice est souki. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, justice, est libre. Et ça, on a pulsion à moutete, na c'était. Et ça, état de droit, il y a on est de ça la justice en haut, et qu'il y a liboso, bozo mon aneti, baromo bangate, justice. C'est-à-dire, les mal t'aimés là qui m'a cassé. Vous comprenez? Moi, je suis d'accord, malaria bétia. Bazo saki ba mai na ba kinini rapide de façon à rétablir. So ba bloko ne buka kamabe. So bango ne zandenge moko. Mabe le kaki makasi, vol les aki donc et comment qui mode de vie. On va voir mode de vie na ba comment qui vol. Donc ce temps commis na pas bon ba suki et commis que non. Boko bengo ba nini ba zotinda batu, ba zotinda il y a personne. Mata bo beng sera ki yemoko mais pourquoi comment suna mandat d'amener? Mais cette mandat d'amener c'est tout à fait normal. Au moins il aura passé à la malade. Comment bangi c'était? Mouto il faut tous années permettre. Toi il y a netto quelque chose. Mais il m'a yeba que non justice c'est à livrer, à tiquer à la qui nous a résidence civile, bah l'on libre policier, bah il faut tiquer à libre. Donc du fait que chaque fois justice a besoin en loyal. Et alors à bimisi on a soit disant que non, aza malade à malade, tout ça au putain belé. Merci, tu continues dans le cas pour tous les gens. Et là, on est entre gouvernement et Nabata catholique. Non, le gouvernement n'a rien à voir avec Nabata catholique. Catholique, est la race belle. L'église est la race belle. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Sangomo babimaki na kati ya matanga cardinal ndetse pesima polémique ndetse batindela ka bien mongo amsupe ba catholique batindela kyango te cardinal mongo n'a rien à voir avec basango wana basango bayaki o eza analyse ngana osala omoni blo monsieur ezara ozala besoin assister parce que tout le monde a une image balongoli ba soutien on a minduki tout le monde a grenade il y avait rien on ngana za nazo so on est analyse dans la salle ça n'a encore bilobela batu ayo tirer na place wana attends babi que non batu za la kamikaze o koya atala babamo koya donc peut-être que ba ngaki abalata ba vana na place bien pour ba mona ba débat ba cérémonie on ngezoleka mais il n'a rien être en bongo na fachi il y a rien le biloko on dépôt ba kizo kita lundi to keto ba marché to tamboli wana rien iloko kiti ni soso kiti ni Thompson kiti papa tout ça se calme ce qui est vrai et kita tout ça la calme bon déboulement balobaka ngo facha balobaka ngo kan mais tala lelo tout ça calme et ça va de kuni masango so ça masango bota lobby voilà ça va produit chimique na yo mais masango les a la vitamine T donc tout ça la calme merci de continuer sur micro balader et te bande ko baser belé ou ba couper sa vie na bango bonjour papa bonjour bonne santé santé malamu ilombo ke kineneni par rapport ya matata pono to moni ke batindele mandat d'amener non matata pono c'est un mafiole Asa premier ministre dirigé Mboka on a mafia. Azo comprendre. C'est que tellement que état de droit et comme que tout fait bango et ni ko kanga bango na mafia o ba salaki yango comme la bagissement ba o ba comme ko s'agissait lelo. Comprendre. Même ça dans la poison beaucoup tike pas qu'il y a eu traitement après malasimani. Ça poison zali moko zo za na poison le bumé vimba ba traiter ke kana centre nganda. Bongo to na ba hôpital belé ba cinquantenaire zali ba nini zali poison ke kuna ba traiter. Arobika problème exact mais problème c'est azana dossier la justice asi sanon marombo azana la justice ba mafia oyo ba salaki ba mafia oyo ba salaki ba diriger mboka oyo na mafia batu wana baza bato to ko betela maboko te na mboka oyo parce que ba diriger mboka oyo na mafia mutu nyonso ayebi yango et les dossiers tambo bengisi akei botiki eza mutu mwa dans cette autre pression que bo simba banka bo simba monter comme matina niveau matata pono mandat na mini te mutu ocha bon pression te justice ka ramdela ndela bangoti parce que matata pono azan na ba dossier comprends donc justice azolanda point na dossier nango yango ba bloko na sikoyo est coincé et bloqué akomi ko sala ba maladie wana boitin bongo avabela te point tant azaka na France alors baka ko affronter justice bongo kuna ko mai maladie te point ayo bela ka tanga bandi ko samba justice za na posana ye mafia basaki na mboka biloko ba ya ba congolais ba nyokoli mbongo ya ba congolais oyo ba tongeli ba université ba komi ba milliardaires ba combien ba zongisa eza ya ba congolais biso baza ba congolais mais ba congolais pe ba kolela ba biki depuis bobisi bango congolais ba komina wenzi ko beta tout pamba ba zela ka wa biloko ngo kita biloko kita non omonia omelo na biso mboka oyo dirige jamais trop na mafia bad baza mito mabe omoni cet hôtel même ba régime passé so na biso za na ba dirigeant so ba dirigeant mboka o kaka soke pa na ba fake wana
bazaki au moins la carton ya soso ko ya tam so na prix boy bango ba pas muta faire kono na compte na ngalo na za mu konti ba $5 likolo parce que batane ngono ba linga kimboka baba kisaka bambongo tango pe bango ba commerçant ba ta faire kono ba rozwa allez bateki biloko ndenge ba lingi muta contrôler bango azate parce que eza ja cop na bango na ba mi konti ba diriger wana ba zoka ja ba pourcentage ba carton na bango ba biloko ba kotisaka nyoso to wana na ko sibiriza peuple parce que batane ngono ba linga kimboka. Parce que tellement que le président Fatia na état de droit aboyi babiloko wana ba mafia wana ekangi bango bazoko revivre te batu nyonso to ya mafia état de droit bazoko revivre te yango mol ba kona ba raison kili ba kota boye ba loba boye mabe mafia na bango na tana bango ezali susu te état de droit po Fatia lobi mboka efozonga na mulongo mboka zonga c'est un président waza na souci ya mboka o mutako salte. Merci message ndo tunyo tem susu yo moko sembola bande kono so bazola. Donc, message n'a pas symbole en tout cas, dans mboka, to lo babiloba lo bate. Peut-être que batuzu bazala ba niveau assez bazo comprendre makambo ezole kalikolote. Mboka ezaki ya ko dinda makasi. Mboka vraiment lelo quand même depuis Fatia Zumboka. Peut-être que lelo loro la tozo comprendre te. Tota dans l'avenir, to comprendre makambo susu. To comprendre makambo susu. Fatia Zumboka o vraiment azo tombola yango. Azo bisa mboko. Pona babiloko o ba soso o bani ba kitisa motema po ekokita nango. Ekokita photo zaka na information gouvernement lobaki nini expliquer ki ndenge nini. Batu oyo baza awa oyo bazo diriger ba bureau oyo baza na domaine wana. Bango ne baza mitema mabe ba nyimboka te. Bazo ke kosomba biloko ba talo moko ya se. Gouvernement sali ba recherche na ko découvrir ba biloko. Mais pourquoi bozo kotsa ba biloko ba talo boy? Bo pesi ba raison gouvernement ndimi ba condition bo pesi. Mais a pesi no condition bo kitsa biloko pour peuple vivre bien. Bo lingité. Et puis babanga na bango te soki biloko mati soso mati carton et mati ce n'est que normal les analystes de ça qui ba ko mati parce que ba bloquer bango. Ba bloquer oyo koya loro les autres côté ba bango ba si stock na bango yango mutema mabe wana les stock eza awa sur le terrain ba bisa bango ba silisa po misuso ba yaki nango ba linga ba teka ba prix na bango gouvernement boye kota a bloquer yango oyo eza wana mutema mabe na bango ba ko matcha biloko ndengwana baza ba dwalingi mboka oyo te. Merci papa, merci to zo ndeko na biso OP alobaka bien na président Chico Michaud. Bonjour. Bien papa la ngai na linga bino mingi France Congo France com. Ya pena émission moko makasi oyo ezolobela makambo ya mboka. Ngai linga ko mingi potuna ba question mo kitoko. Lelo oyo mondo zo mona elo nezo passer entre cardinal Mbongo na président Facho tuzo kamwa mirmi mwezo leko cardinal Mbongo kuna ndeta lingi président fa ndeta za mutanani aza mutalamuka ndeta ba jemo zo leka na sewa ndeta. Bon, à vrai dire, membre cardinal Mbongo, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, a laissé déjà ma bonne volonté trop. Tout le monde a dit, pour mon sengois joie, titre on a Kabila, président Kala. Ah boya, il y a qui assisté na Vatican. Mais oh yo Mbongo, président de la République a longo na moi si. Nous moi si na ba na Vatican ba assister na papa sepeli. Tout le monde a une image, papa Zikou tu quitte na ya pesi Félix Avane. Chikoyo, ce qui est vrai, autre bombe pour batutu baye bien. Cardinal Mbongo et le mutema mabe na e oyazui ezalaka pona gratuité de l'enseignement. Mutema mabe na e uti place wana parce que mosengo anako zona tete moko ya mwana bana oya bazotanga ba école catholique na tete moko mosengo anako zwa $20 par tête. Laisse ya koma cardinal a remplacé mosengo na tout na e arrivé que chef de l'état Fachi Beto a na gratuité de l'enseignement. Parce que ba avantage na ye nyos o mosengo na ko zwa pa na ye abuo pia et que na gratuité ya moni ba ye mutali boso ya ko combattre gratuité de l'enseignement na Congo. Ben ko ya catholique ba ozo juger ba futa même mbongo na ba réseaux sociaux par SMS. Ba tout ba bien moi. Ozo mon. Donc mutema mabe na ye bandaka kana eloko wana. Donc pona ye nzala ko combattre chef d'état er nyos. Tala net na matanga cardinal chef d'état ye na homologue na ya ngambu Denis Sassou Nguesso respect kota zali bavandi yozui mo olobata mo eloko mo prédication muke yozo kotisi même mamboka papa ya baleke belé on ko taquiner régime en place. En état chef d'état était là na homologue Denis Sassou Nguesso
bali koloba biloba loba régime oyo balingi peuple te. Ok, régime oyo ni balingi peuple, beli peuple na gratuité na cinéma oyo yo muto lingi peuple 600 écoles fictives. Yango botindaki 200 na 4. Bon, 200 wana yemoka mbongo ayebi ndenge babanena basango na ye wala parce que basango ba découvrir balati même soutane na chole. Soutane mo sula lati ba balati ngo bazoki soutane ngo wapi. Bana macaron ba kote na macaron na liste ba kumula bango ezali. Ya moni service de sécurité tsayi ba maboko na micho bazo samba tozela. So batangi ko mo mbongo wa sikoyo. En tout cas juste ça musana ngo. Tout le monde a interpellé, bango nyos ba za interpeller na justice parce que bakangi bato bazali na ba revolver ba pistolet. Donc ça matata ponyo a peto moni manada mini. Matata ponyo a 10 dossiers. Ce qui est vrai, Matata sali ba bien ben na mboko, il y a plus ou moins 10 dossiers au Matata na zanango. Ba ngaba banena dossier Bukanga Lonzo. Ba sénateur mususu ba zape impliqué na kati ya dossier Bukanga Lonzo, nde ba sai que non ma résistance, mais le la justice c'est ça ba moyen nyos. Ba si dossier ya Bukanga Lonzo ba teke ma part, ba kena dossier ya zairisation. Sénateur net banane. Ba sénateur presque belé, même président Sénat Bahati a zape impliqué na mamwana et bani batu ba ebe ka mabomba te. Beaucoup de sénateurs, même IGF Alobaki yango 70% ba sénateurs baza na baza ce sont des magouilles. Hein? Baza ba voleurs. Ba on a yango injure mais yemoko IGF loko aza makambo alandela masolo ya mambongo ya mambo l'état ayebi bango bien. Ba dossier en coup papa boko za surpris. Ba tata soka ka sami na dossier Bukanga Lonzo bomo la singama tembele. Juste moi qui n'a pas bloqué pour la dossier Bukanga Lonzo, juste qui n'a un dossier Moussous, oyakala, zérinisation. Les zérinisation, avant que nous un dossier Moko, à Betango Dada. Ndé s'est présenté. Betango Dada. Après Dada, bon monde va battre d'autres dans la c'est bon soyez, bon simbaé. Non, à Betango Dada, elle a eu moutambout, justice. À ça qui peut l'ongolais car immunité. Yo donc on a immunité, on a immunité dans le dossier, on a 10 dossiers. Dossier zérisation balongo immunité. Dossier ya nini o ya Bukanga Lonzo que ce soit longo immunité. Et c'est la ndengo wana. Na poison pe boko tike pas cause du traitement libanda. Non, poison neza lukuta. Aza muto maniema. Webi ke mama ya katuma mwake to yebi masolo wana. Mama katuma mwake. Baba to maniema ba yebi poison ba yebi ko boma. Bako ba rubrique nena ne ba to no ba matata pon. Baba tout moko baza très dangereux yebi poison bien yebi kisi oyo. Yesa ba mbona. Poison exact. Poison exact. Il y a un justice dossier na Bukanga Lonzo, un dossier moko très complexe. Il y a un dossier moko penza soki muki a rose 30 à 40 ans. Parce qu'il y a un dossier bilo à Golia. Mais baka affronter justice ton azaka libanda mais affronter ngo botindele na meni pour ani. Kasi mais manana meni za pour affronter yo bi na ay na Guinée. Oh non nazo ya na affronter justice congolais. Bon, là à combien yo me pas affronter justice au combien aucun Sénat te et comme maman militaire. Mais ce qu'il faut affronter, il y a non, bah, n'engagez pas bolongo na imiter na affronter. Bah, là, voyez sous son nom, bah, nous on kanya ko peut n'engagez no ba sénateur pour pas battre là yo imiter l'ongleterre pour que nous affronter justice. Non, alors qu'il faut vérité yeban. Bukanga Lonzo wana nde onanga na zo bisasa plus de 480 millions. So ba sikaka 520 millions combien milliards. Il y a beaucoup d'argent, il y a un bon belé. Ce qui dossier wana Bukanga Lonzo zaki respecté, mais les lois msusu ngana yo mabumo vimbi. Même si c'est que il y a ces mots ba 49 000 mais même si ba 5 000 mais les lopé ba oliara mbongo eza pe ka te ba ministre eza pe ba soda to ba soda musu ba kangi bango ape na mbongo o fa eke na nini ya o chef de l'état lobaki mbongo monanité de ça ba soda to moni ba généraux 9 généraux ba déjà ba général a mis sa dévoiler qui paie voilà inspecteur général a mis ça inspecteur général donc ça dit qu'il y a IGF mais ba soda. Donc, quand on a ligne dans sa boulot, quand on peut amisi dans sa boulot. Donc, impunité zaki makasi, na justice impunité zaki, na marambuya maman, que ça l'était impunité zaki. Si on a mis dans sa boulot, quand on peut, il se fait ça la boulot. Donc, ok mawapi, mon abasoda papa, mon abasoda. Au conseil chef de l'État que non abasoda, kuna na est, baza 21 000 hommes. Chef de l'État qui, bah on va chef de l'État. Chef d'État le cas, ça dit que chef de l'État dans mon laga non. Quand on a pas garde na. Ah côté moi boy oh mais ah ouais mais ça pas soda na nzana mon bango te.
mais basoda ngo 21 000 militaires bana na lowe kuna tana nzana mona te ok basoda bana na bango soki 6 000 apam de basengi babakisa effectif siko mbongo ya 21 000 eza wapi mbongo nyonso wana bagénéraux bazwaka bakabolaka batonga baimmeuble na Kinshasa vraiment batika bango ka ndenge yango monaki inspecteur général sous l'instruction du chef de l'État amisa telemi ayeko enquêter ye moko bayebi makambo wana bien yango moni aromeli même pas 9 généraux maman en prison na mitoto babaza na prison. Il y a quelques-uns sous babanda batongi ça état de droit de ça état de droit na biso za slogan avec Fati béton ba Congo koninga ba généraux bakangami 9 généraux quelques palais baza na ngona Gombe isa kanyango to teka ngona vente publique so na mbongo ke na Gombe mo ba palais musu ba teka na vente publique na tolo babo. Message n'européen ça ba tebele ba Hollanda yo emsu na tunyo lo moto yakini lo mo sembola bana mboka ba yeba ba vérité mususu. Bon na lo baga pour na gouvernement surtout ministre ya communication ndeko na ngai wana ya nani Patrick Muyaya il faut ay baneni ya ko communiquer surtout pour mama bilo ya kolia ba ya bilo ya kolia makasi ya zai mutali boso kola musa mémoire ya ba congolais na mama bilo ya kolia le yo leki na media lobi ke non opesi même ba prix ya bilo ya kolia banda na date bando loba ti lelo ezokokisa mate tulandi lobi na TV ba olakisa ba prix ya biloko e mati lisusu neti carton soso ya 48 000 lelo 64 000 ba mama olela ozomo biso batoto toza na sima ya mukonza mboka o to soutenir mukonza mboka biloko na tolingi te il faut on a repesa chaque temps ba message que non to comme na étape boye bozela soki muto za bazaka même communiquer pour olobaka botire batundengo na biloko zo matali susu batuso on finga même chef de l'état ezaki toko te congolais zo le rolia to monaki déjà chef de l'état azui bango na baza na séminaire neto ba na séminaire gouvernement ba na séminaire ba ministre tout les to ba na kata séminaire ba ozo plan idéologie à bonne gouvernance ndaki doja liboso nini papa liboso ezaki lokola jungle ministre ayebi eloko osala te lelo bango wana baza na ba professeur c'est autorité morale siko koma nini siko pene koma chef à gouvernement na incarnation et idéologie chef de l'état le peuple d'abord yango mo ba ministre ba osela kolia komela ndeko na ngai nazo biso na mukula lelo na Congo o to mona changement na kolia classe coup de gratuité de Sima tiaka kolia na komela ba braliment na ozomona là il j'ai pas kota kuna masole ko kita ministre économie wa aza activé carburant ka mingi te e ko kita carburant zo kita ya bilo kolia te na carburant ko kita masange ko kita yo mtolinga ko mbela mingi préparer libumu préparer mutu parce ko lia ko mela bonne année oyo ya 2021 oyo ya fait de l'année en tout cas peuple congolais nyoso zala calme avec Fati béton to kolia to komela so se komelo ko pamba ba na Angola ba ngona so na Angola ba na Brazza ba bengana bo sala bo zonga me ba ngolé ba koyawa ba Brazzaville ba koyawa ne biloko le kozala. Ok na c'est merci na nevolanga aussi pe nevolanga mingi to misala mingi ko sola nae to sa matata pour nos pays ndili suswa manda dami. Bon en tout cas il y a liboso na pesi longoni na justice a osa vraiment musala na e batu baganga kiawa matata pono batiki bino IDPS bakoma olatsa kuti na biso IDPS lokwa biso nde justice. OK biso to a justice te même biso batu ya IDPS pe justice ekoki ko kanga biso batu baganga kia matata pono biso to baki bon na cadre ka toza ba communicateur to lobaka to pesa ki to yebisa ba onke matata ponyo azana ba dossier belé. Premier dossier temps ba moni yango kazani na problème te batika ki mais deuxième dossier temps ba bengiye chose grave to ye ko regretter nango ke matata ponyo azolo baki azana poison mutu azana poison ye moka koma komiganga ke na poison pour non oyebi la fois passée ndeko tozana Congo je crois que nga naza congolais de père et de mère donc naza congolais de père et de mère Yopé peut-être. Matata appelle congolais de père et de mère. Sikoyo bomonaki ndeko na biso président nani Kamere. Boyoka kibino moko ke ye pas na poison. Pona nini ba politicien congolais soki ba yibi suka nango balobaka ke ba na poison. To naza na sida, to na nini.
mais mbongo wana tango yibaki yango liaki yango ebele po nini tango avant lia mbongo wana otungaki ba hôpital ya makasi te siko yo oyibi mbongo olingo kende na pays étranger po ba soigner yo siko biso petit peuple soki tobeli to kende wapi hôpital eza wapi bomoni toza ba congolais ozaka mboka na biso moko to na mboka mususu te bandeko na biso ba politicien ya mboka oyo fo ba conscience fo ezalaka oyebi régime otoleka ba yibi mbongo ba lie mbongo lo kwa nguba na le pe dossier ya Noël Tchani luki mambebele tout le monde mambebele tout le monde mona moka nani wazaki journaliste wa nani Jacqueline Ndala na kati ya prison s'est retrouvé dans prison pour Noël Tchani. Bon ndeko nanga journaliste oyebi même yo nengo zo tunanga question ba question boy nazo répondre il faut na yeba nini nazo loba po maloba oyo ekoko bomisa ngai pe ekoki pe eko sauver ngai ndeko na biso Jacqueline Ndala aza congolais de père et de mère mais pour na kokotela ba individu ndakenda kokoloba ba langage ne o a tenir devant les gens devant ba médias yango nde bomisi yango nde etieye esika azali pona propos Noël Tchani tanga bimisa ki on a ndeko na biso otika biso ka diombo par rapport ya fait yana ndako loba yango na Noël Tchani aza congolais de père et de mère aza comme le citoyen nyonso a proposé loi mais batu bazo comprendre loi honte loi wana batu bakomo memango na ndenga mabe pona basala na bandeko na biso baza ba congolais de 50 passe or que eza bongo te loi Noël Tchani d'ailleurs alobaki eza na makambo belé na kati nango alobi po ozala le rôle la président de la République faut zala congolais de père et de mère ndeko na ngai oyebi na kopesa exemple ya Moïse na Bible ya totanga tango amoni ba égyptien azaki abotami na Égypte akoli na Égypte mama kam neni nyonso tu na Égypte mais tango amoni bandeko na ye ba égyptien bazo boma ba israélien bazo nyokola bango asalaki nini abi oza bandeko na nga asalaki nini akoteli bango mais tandis que azaki mwana mboka wana akoli na mboka wana tout ça là akoli na Égypte makam nyonso tu na Égypte loi wana elobi boye soki olingi okoma président de la République faut za congolais de père et de mère premier ministre président de l'Assemblée nationale président de l'Assemblée nani chef d'état-major elobi te que 50 congolais akoki kokoma généralité non koki pe kokoma général mais chef d'état-major te donc loi ngo bato belé bazolo bango mais bazolo bango bien te ngako nazo sepela te basa bandeko na biso baza ba 50-50 wana pasi po ba bandeko na biso ba congolais biso mo ba congolais to welela kokeno bota libanda message no kopesa suka batu bala na yo en tout cas ba congolais ya liboso premier message na ngeza to soutenir mokonza mboka Fachi Beton aza moko nzamba tindela biso et puis ba congolais to bima na distraction mbongo ekabola biso te likolo ya $1000 kolia ndeko biso to bayela biso mbongo bayela biso mbongo mais tellement toza toujours ozage mbongo esali nini ezongi enveloppe akaki vraiment voilà pouvoir oh yo kanisi batu mabe basili oh basana no ebele mais via lobaki alingi mutu nyonso to abongola mutema. Merci. Message nous couper ça par rapport à Jacqueline Ndala. Par rapport à Jacqueline Ndala, merci de rejoindre d'abord à accorder ma parole. Je voulais parler de Jacqueline Ndala. Arrestation est liée na discours au yemo asalaki. Tant on rassemble qui jeunesse il y a ensemble à ce bango d'abord asali ba discours moro incendié donc de dire aux autres na retourna jeunesse que boyebi et pas ya honorable Tingi o toyebi torokenanda kunaye boyebi et pas ya o babe ngasoki Tchani oui toyebi place à Afrique c'est mais toyebi kafana na hôtel toroluka hôtel yo azalaka toroketi que les messages papier il nous présente un papier
avec les écrits en manuscrit. Pour eux, éviter ceux qui n'ont pas payé, message il voulait passer, ou soit troper sa bango. Il y a le pays est gouvernable. Et bah constater que nos discours wana et ça discours moro ekoki comme ma révolution de ekoki ko tia ba vie à bato en danger ne ba interpeller qui est après le moko finga pe man na ye Moïse Katumbi ba bato moko traiter net ka diomba kufi ya boye Noël Chani yaza congolais te tout wana ngomso la musa qui est mémoire ya koluba pe wa kokolo. Oui, effectivement, au moment où net question tout la ngayawa. Yope ozo belaka opinion. L'opinion n'est pas mauvaise. Donc mututu a ko émettre hein dengue alingi. Mais opinion il faut être toujours canaliser. Donc même la biso ba discours moko incendié te. Donc même la biso ba discours moko séparatiste te. Tango mutualeki a comment la télé azo défendre proposition à loi Chani de dire ça pour ça congolais. D'abord comme Moïse Ekotika de journaliste. Dans le béono bosolo moko. C'est sauter bateau banini. Ba pesi loi de proposition à loi Noël Chani gaz. Tango Noël Chani a sali proposition à loi na ye. Est-ce que la carte proposition loi on a parlé de Moïse Katumbi? Jamais. Il ne parle pas de Moïse Katumbi. Et ça, ya Katumbi, ne bango moko, somi likambo yango, a passant na batele, kolobela yango, yango ananini. Peuple ko éveillé na peuple. C'est que Moïse Katumbi a se senti disqualifié. Le là, bateau le biso que oh, commis la discrimination. Pouvoir Félix est venu pour discriminer. Mais moi, je regrette. J'aimerais passer un message à Batouandengana Baye Bayango bien. La discrimination d'un pouvoir et à la CAC n'a pas ce exemple moko. Net na constitution biso RDC balobi pour na cause la candidat président de la République il faut zalana 30 ans. Siko muto ya zana 20 ans, 25 ans va parler de quoi? C'est une discrimination. Donc, à un talent, à tout un moyen, il y a qu'à postuler dans la magistrature suprême, mais bah casser pour y avoir 30 ans de discrimination intervenir. Et il y a un moko, ceux qui la loi et le but que non pose à la candidat dans la magistrature suprême dans le Congo, il faut à la Congolais du père et du mère. Si tu n'es pas côté moko, dis-moi qu'à cause de la discriminer. Ça ne dérange à rien. La banque, si j'ai la bonne mémoire, dans le cas journaliste, c'est dans le bac qui n'a mis sur le temps les cas dernièrement. Dans la loi à banque centrale, il y a postuler dans le gouverneur à banque. Tu dois être congolais du père et de mère. Il y a un problème. Parce que les ambition à aucun comme ils ont l'ambition à postuler à la magistrature suprême. Loi moko proposition la moi bibi il faut pas combattre nini loi et puis voir même comment ils sont en train de tenter même en tant que sana makila parce que aliro ngana zomo makamozo kende et comme à un moment vraiment bato bando couvre quand ndenge de kona bisonani papa bisonani kadiombo atiki biso non kufina ni malade non ngai pe asonam na linga appela forcément koloba si mowe ite ou soit na décrit liwana na ba sens na ba forme mobo mais c'est sûr que aujourd'hui la clameur public ba vie ezali partagée ba mususu bazolo ba poison d'autres disent malade ou agressé donc ba élément ebelé bon donc ça matata ponyo ndeko journaliste quand ndenge moko nga azonga kasima quand dans cette émission dernièrement, j'ai parlé de dossier Marata pour que il n'est pas épargné. Même quand il y a des organisations, il n'est épargné. Si Marata Ponyo, Batikaye, Balongo la map, Balongo le sous-map, c'est parce que la procédure était biaisée. Procédure et arrestation, et ça le mara bien. Pourquoi bien?
Je vous avais expliqué la Bible bien que non, juge naturel. Il y a Marata Pogno, état que sénateur, Ezali, juge à Cour de cassation. Or, ceux qui jugent à Cour de cassation, à ce qui Marata Pogno, Bako, Pesaye, et pas Yazouzi, qu'on a dans l'article 107 de la Constitution. Voilà la qualité de sénateur. Mais ceux qui jugent constitutionnel à Sengi Marata Pogno, c'est qu'ils ont la qualité de Premier ministre. Bon. Sortant ou entrant, je ne sais pas là où la loi n'a pas éclairé, comme ils sont habilités à co-interpréter, bien, hein, peuvent interpréter. Ceux qui basent Marata Pogno la qualité à un Premier ministre, alors il ne fallait pas recourir à l'article 107. Il fallait qu'il y ait un article 166 de la Constitution. L'article 166 de la Constitution, on va bien que non. Ceux qui président de la République, le Premier ministre, avant un problème, on a justice. Il fallait que la Chambre va se réunir en Congrès, va voter 2 tiers. Il y a un membre pour avoir accès à Kende, toi Kende. C'est ce qui n'était pas fait comme procédure. Il y a au monde la justice pour laver aussi sa peau. À la map, un mandat d'arrêt provisoire aux Arasimahat à Pogno pour que entamer procédure normale. Si quoi, tant on va bénir, ne comment tu le cas alors quand même locaux. Que l'olène à ma politicien congolais, Yangwana. Ceux qui dossier moi quoi ici pour que des ensemble et que nos dossiers dans impliqué mais la habitude à cause de la que non azobela oh ana poison oh ata ba perte de ba évoquer ka ba élément moi et belé sur yango donc on en a fait le coin des cicaté mais ce qui a un poison toi et ba médecin ba traiter ba poison ba ça va belé est-ce que y pour ani pour poison na ebika et ça arrive votre traitement ça y a poto ya libanda. Moi, je ne pense pas. Il doit se soumettre dans la déposition, la demande de justice et ça. Il y a un chef de l'État un discours, pas de presse, récemment, de dire que justice est obligée de s'installer et ça, on a posé à l'homme fort. On a posé à bateau, abstention. Moi, je m'abstiens, non, s'abstenir dans la justice. Et la justice montre qu'ils ont instauré en gros pour la moutonnière. Même mon chef de l'État, ceux qui ont un problème, c'est la même justice et que ça misaye. Alors dans la justice, c'est Moussou Souté on doit faire confiance à la justice, mais à la calme. Il y a le Bélabiso dans la Guinée qui non. Cette justice-là instrumentalisée. Mais à frotter la justice en gros instrumentalisée, à présenter des moyens de défense pour prouver que non, vraiment dans l'innocence, il n'est pas impliqué de tout ça. C'est juste ça. Dossier à Bukangalo, c'est ce qui a longi. Mais ce qui a longi, je ne suis pas un juge. Liberté, droit, il mérite de son droit. Ce qui a à comparaître eux qui a longi dossier, a commis libre. Merci Bande Rebelle Balandi Biso, merci na mon boss M. Didi Pumba, merci na Mamé Milinze Mamotema, tous pepele à Mbetolo, na Kobo Sanate, Bukabela Éducation, Pauline Ngeng, on a Pession Mote na Moussa Botala Biso, merci na Christian Touré Moukendi na Sima Caméra, na Sima Montage, Diki, Madame Tokotani Mbala Sima, la analyse, na émission de Tomesana Rosa, la bate Belo Bakobenga Biso, Benganga, tout ça l'émission, on a droit des réponses na yo Bengi par rapport à dossier Noël Tsani, par rapport à Mbozo Bima, au Mobutara Congolais, au Nanazara Congolais, au Congolais, au pour ça Benga, tout ça, une émission dans la poto, tout ça, une émission en direct, la téléphone, tout ça, la tout. Madame Tokotani Mbala Sima, émission Goya, na baladère, na émission Goya, tout ça, na 4 de Congo France, bye. Congo France, France.com, site ya Kolo Masolo danger, Masolo kitoko. CongoFrance.com.